te bangonde bayaka na bato ba macheti bato quand vous ozoya wana est-ce que moni mutuna licheti vous en biso kan problème ezate pour les lots bureau on est partant selon ce qui se dit il faut pas kende biso nde ba électeur na moni bazana ba balwa otiko donc bazo bimaka moko bao bazo tikala ngana éviter elle la muka faden as ba ki ba de pe on va contacter peut-être avec ba ki ba bon ce qui va petisi ba ndeko ya la muka ba kota donc qui se ressemble yo moko lobi ba lobi pe perdre ba kota te la muka oyo ba kokota te kana za eli ya la muka la muka oyo kokota te eza la muka pro comprendre pas yango nengo zomona ba isaka bonganga amuzito baza sur les mamelles yani il y a FCC merci Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, tire Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza bazali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store. Beaucoup de députés PPRD, comment on a dit Mafutate, tous ces gens-là, Bazaba Eli Yanin, Bazaba Eli à PPRD, FCC, c'est là Nango de Pikala. Comment on a dit Némite, quand on a un message à ma casse à Zolim. Awa, Balingati Bakene Kolesi, qui va Kolesi, va le Vitoli, il n'a pas de problème. Donc, et ça problème à Bicep, c'était problème de Zanangwao, de respecter Mibeko Nabiso, les règlements intérieurs, Nabiso et la Constitution. Alors, qu'est-ce qui va se passer au cas la police va renforcer la sécurité. Bakatakata, Bakoti va au côté. Bien. Mais par rapport à ce qui s'était passé l'autre fois, la désordre image le problème c'est l'image de botika makambouan parce que yonengo zawana moko swana kana mwasi na tango swana kawana eza problème aweza ki balabala eza ndako eza dino ndebo filmaki eza ndako na biso mona lokola batu ya ndako ya yana leki baswani lelo ko komona yango problème c'est ya komona image te siko soki ozwi assemblée ya turc ba turc babundaka mikolo nyonso alors
je pense qu'il faut que ça la différence. Et ça problème à l'image. Tu as déposé pétition. Ceux qui ont déposé bureau cause à la juge partie. Il faut pas se déporter. Alors c'est ce qui a fait qu'on en arrive là. Nous le regrettons, mais c'est déjà arrivé. Alors après ça, est-ce que alors il va aventurier le la batambo mwamba ngatem tunazolo mais nami tunaka kacha Kabila mwana vous Laurent Désiré Kabila au commissi ba master ba o ba memelaka papa na yo manduki ba master ndenge parce que muto asala papa na yo mabe tout ce que vous allez nango pour les accompagner papa na yo au commissi musée avant que babo maé aloba que aventurier le la batambo mwamba wana nda komi pire Kabila. C'est là que je ne comprends pas. C'est pourquoi les hommes ont bakatangé bakomi kotuna mzee azawapi bakatangé bakomi kotuna katumba mwaki azawapi tout ça les apona bola kisabino ke makambo zo ke devient il semblerait que problème à koboya to koboya ezate namona ki muzido mtu alobaki ke on ne peut pas nommer les formateurs sans que l'autre a démissionné na bita msuso ta msuso yetangu banomaka Mwando Simba yazalaki premier ministre te tangu ba nommé Sami Badi banga matata zakina premier ministre te tangu ba nommé non mais quel contexte donc nous avons deux lois loi oyo mususu yake non oyo ya bato Kabila oyo ya biso c'est quoi c'est Makunda Sambwe. Bonjour. Comment est présence dans la paix du peuple par rapport à Moukola Lelo, mais c'est qu'on peut savoir que nous avons commencé à faire.
soutenir l'Union sacrée au président décrété. Parce que trop c'est trop avec Imatua FCC. Et si Kali Mouké, que non pour Moutabotana, moi si naïe, il faut pas tout na Kabila la Kingakat. Alors, avant de commencer, Kowana de Tolobi, trop c'est trop. Maman Mabunde, papa, maman, Tikela Bisomboka, Kabila, Ole Mingi, Banda Nayo, Tikabato Moussou Basala Moussala. Yango de Toye Lelo, pour soutenir les députés au Bazana 4. Bona, Mabimisa, la nouvelle majorité, Oyo Tokobenga, Union sacrée, Kosala Bona Mboka. Mamboya Kabila Bazoli à 3 fois par jour, Congolais Azola Nanzala. Abomi entreprise Nyonso. Tout ce qui est non Congolais vont se retrouver, Kabila a joué en go. Sikoyo, Kosala Nini. Les londes toye, délivrance totale. Bango, Bate FCC, Bazabet Neti, ba Égyptien, dès Bazana Ban Israël na Égypte. Les autres autres, Bango Nyonso, Bazozi Nanamai. Bon, ceux qui va signer que va signer ici, Mabunda place wana. Mabunda akozonga te, ata na kati azate. Ata na kati azate. Aza? Oui, par rapport à un message continue. Aza? Tous de la kasi ko de kobima. Ya kozala te. Liloba soko ça bandeko ba congolais bazota là. Liloba ya suka. Biso nyonso ba congolais to sala bloc. Bona mboka na biso ekende liboso to benga na banguna. Hein, to za na souci ya mboka. Congolais nyonso a se retrouver dolongwa na makambo autorité immorale makambo wana esila ino boza pona autorité immorale te boza pona Congo ba député. Merci beaucoup. Ndeko bonjour. Le moment makasi bandeko baza kolanda partout. Tomoni présence na bino na palais du peuple awa pona mokolo lelo liloba ko sala nini? Liloba nanga ko sala tozaba peuple congolais bana mboka tolingi changement. Les individus musu balingi changement te. Lelo etako efongoli peuple congolais toyeba bao baza mabe. Lobi mama Mabunda abengi yo mama nabolingo Nzambe tika soko oza mwana mboka tika tolingi changement na biso tokozwa bolamu wana te bana na biso bamona bolamu wana tozobunda mpona bana na biso mpona bafamille mosusu tokufa ebele osa kufi bandeko bakomanda bakufi bafamille bakufa bandeko ebele batiki baferlin tolobi boye toyawa Mabunda tika kende eloko ni esilaka te libala mais alingi kokende te alobi azali fo barespecte babi bavotaki ye. Mabunda bavotaki ye te. Mabunda yaki par écrit. Mabunda bapesaki invitation ayaki mpona invitation ye bavotaki ye te. Depuis premier ministre bavotaki ye te. Mabunda mpe bavotaka ye te. Aza député bavotaka ye te. Atika akende soki ye alingi ata teti amona progrès banzoi oyo papa Tshisekedi atika biso yeyo akende na malembe na bolingo ya Nzambe nzeto yo mataki yango okita yo sepelaka sambaka nongo apesi wana lelo ekomi turu na yo obomaka na munduki okufa na munduki obomaka na mabe okufa na mabe na yo sauna yango oyo kende na yo tika noka député koza député tika na député okozwa mbongo na député na posa oyo ozalaki nango oke deja nanga bisaka na yo kende tobona biso yo na mulongo na yo toboyi yo oza na mwana te azala mwana te ndeni abotaka te ata mwana te abotaka te yo mwana mwasi mwana taka sikala so na mwana mwasi tobona biso oza susa bana na biso te obotaka te soko obotaka ozaka susa bana na biso mpona yo oza na mwana te bandokota wana toyoka te Mabunda aza na mwana eza te bekole toyoka o Mabunda aza na mwana rien eza te bamarche tosalaka mwana Mabunda ye na tomona te eza te ndeko Mabunda tomonaka te boye koya bapaya boye toyambi mais balobi aza moto Équateur aza moto abumba
bakotaka biso nationalité bakotaka biso toyebi bango malamu Mabunda aza mungala te Mabunda mutamema ye aza soda Mabunda yaka mutamema ye azalaki soda azwaka na este kuna ayakotanga betidi awa azakoka kamere aza congolais te kasi bobaka aza congolais kamere aza congolais te ndenge mona Mabunda aza congolais te ayaka na ekoya yango na conseil na nga todoptaka bato te todopteta mwana te mwana nyoka akoswa yo Mabunda badokta ye lelo tanda komosala biso suka na ekoki merci Zambe ye moko ayebi oyo tosala oyo ezali tosala yango mpona toza bana mboka tolingi changement merci mwana mboka merci la majorité union pour la démocratie et le progrès social notre parti du peuple parti de la majorité Ah oui, merci. Na bande comme la nuit surtout tindika boza partout boza hôtel la biso même na Kinshasa na ba province na ba est partout comme la biso diaspora kolobate bo combat derrière tout ça on a pas dit peuple qui le jour il y a pétition contre Janine Mabunda il faut akende atika mettre compte bande comme ça ebele awa ndeto ko sala bato za la réaction bango to kutani na bande ko beto sala ba mettre peu ko zo to boni présence il y a historien à peine à parler du peuple mwana mboka bonne santé santé zanango malamu tozana santé kitoko yango to yena kati ya parler du peuple. Santé qui tombe dans le pays du peuple, mais tout le monde est mikolo, moi, m'boutou m'touza ma casse par rapport à la situation politique. Janine Mabunda, malgré pétition, malgré tout, alors ça l'a quitté, ça zone n'a aucun été. Par rapport à ça, moi, quand on a eu un ambassadeur, oui, ça va. Je pense que dans la politique, motona motazana sens il y a que se réfléchir la manière naie, mais biso a watoye na kati ya palais du peuple parce que tomoni ke parcours ya Janine Mabunda banda akota na institution ya Congo azalaka président ya FPI azalaka pe ministre ya portefeuille musala na ye na kati ya Congo ezaka ba détournement oyebi tango azalaka présidente ya FPI a détournaka 880 millions de dollars tango aye kokoma ministre ya portefeuille a détournaka 40 millions de dollars en même temps tango akomi pe présidente ya Assemblée nationale gestion naie pendant 2 ans azo pesa rapport ote na bureau azo pesa rapport ote na Assemblée nationale tomoni que non Janine Mabunda ndenga azawana akoki kozala lisusu présidente ya Assemblée nationale était parce que azali dignité ya ko diriger institution comme Assemblée nationale était akoki kozala pe à tête ya Assemblée nationale était parce que parcours naie ezali mabe parcours naie ezali bien te de deux il faut boyer baba congolais biso to bossa na kaba histoire mingi Janine Mabunda n'est pas congolais asa muto ya Bumba zaki elina Bumba mwana Bumba nazoye bisayo ke Janine Mabunda aza congolais te ndenge to banda koyemba ke no kengo wa dondo aza congolais mais kengo wa dondo aza congolais te mama na ye c'était rwandais papa na ye aza polonais babala mama ya kengo wa dondo na maboko nde mobali oyo abala mama ya kengo wa dondo c'était rwandais nda ye kopesa kengo wa dondo kombo ya kengo wa dondo wana kombo ya koko na ye lelo histoire ebungaka te babosanaka yango te kengo wa dondo c'était rwandais même ndenge moko na Janine Mabunda même ndenge moko na Terminator oyo boyebi ye kombo na ye Terminator ngwanda balokota ye na désert mwana moko abotama na mino na munoko
pourquoi biso ba congolais tozalaka mémoire courte, c'est-à-dire ndenge tozali awa nazali kopesa nzambe ya likolo merci parce que Jean-Marc Kabundu alobaki ke moye ekotelema. Jean-Marc Kabundu azali Josué du Congo alobaki ke un jour moye ekotelema pote na bunda bitumba pote peuple congolais balonga yango yo moye etelemi lelo. Janine Mabunda moto adesitwa Jean-Marc Kabundu. D'ailleurs répétition ya Jean-Marc Kabundu esalama butu butu, mais ya Janine Mabunda esalami na moi na naza na réseau ezalaki pouvoir ya baokipa na baautochtone. Yango nayebisaka bakombata, nazoyebisa bakongolais, nazoyebisa peuple congolais bitumba oyo ezali ya baautochtone na baokipa. Lokola na ntango oyo baautochtone basangane esika moko badelokalize to badeloge baokipa, yango wana bitumba ezali awa. Donc tozana eloko mususu ya koloba te, il faut Janine Mabunda na bandeko na ye ya ba Rwandais bakende. Comment Janine Mabunda attaque présidente et Assemblée nationale, ce qui est deuxième personnalité de la République, c'est Janine Mabunda, parce que Assemblée nationale yangonde ezali ko représenter après président. Mais Janine Mabunda akei kotia ba député na molongo na Kingakat pona ko kabola mbongo abosa na institution mobile. Yango tozali koloba keno moye telemi lelo peuple congolais tolongi bato nyonso tozala sima ya fachi tozala esele lome po ete bitumbe zananu oyebi ke soki victoire eye bitumbe yaka lisusu makasi. Yango tozosenga keno ba combatante ba diaspora ba oyo nyonso bazana kati ya Congo na ba province ndenge tozaboye totelema parce que ba Rwandais ba Uganda ba Burundi balingi ko céder mboka na biso te. Mais cette fois-ci boye ba troisième pigeon oyo Tshisekedi wa Mulumba abokaka na stade tata Raphaël bitumbango yangoyo aboka trois pigeons signifie quoi? Esprit ya Mobutu ekenda, pigeon ya liboso ya Kabila ekenda sans condition. Mais troisième pigeon c'est Joseph Kabila. Oyebi ke tango aboka ye trois fois pigeon wana ezonga na makolo ya Tshisekedi. Mais Tshisekedi ayebi siye, je ne peux pas te voir ici, tu dois partir. C'est ça guerre yango. Ndenge tozali awa Joseph Kabila zoluka ka babomaye. Mais botala cérémonie Tshisekedi asalaki alobi kaka tu dois partir. Ba oyo bayaki na yo nde bazoya kozwa yo. Yango wana tozo kende. Ba mabunda oyo nyonso bozomona wana bazalaki ba misisa ya Kabila. Donc ba poche de résistance na ye. Lokola tosisi kokata parce que poche ya suka ezalaki ya Assemblée nationale. Lokola tokoisa Assemblée nationale botala Alexis Tambwe Mamba te parce que Alexis Tambwe Mamba azana kati ya Assemblée nationale. Lokola tokoisi mabunda abu pia ndenge tozali awa tozana esengo pe tozana position de donc tozana position de force bangonde bakomi na position de faiblesse. Donc na pepe ilukamba lobi ke no pona ya ko kendete azosala ba nommer bazondi bakuta ba informateur wana menga na yebisi yo ke no omoni bapanzi sango ngai naza politicien ngai nalingi kosanza nyonso te awa toye awa pona likambo ya Janine Mabunda. Mais je vous le dis, moto akoki koyebisa Ilunga Lukamba to finga yete. Ilunga Lukamba c'était congolais. Ilunga Lukamba apesi biso ba passe à non rebelle. Eza boyete parce que bozo comprendre te. Ilunga Lukamba akoki koloba na munoko. Est-ce que boyebi na motema na ye tango chef de l'état asilisi consultation apesa rapport ya consultation. Est-ce que ayambaki Ilunga Lukamba te? Tango Ilunga Lukamba a voyagé au Bombashi. Président a 8 ans ya konomé ordonnance, ya kosigné ordonnance. Tango babenga ki Ilunga Lukamba. Est-ce que moni ndenge nini? Onga na yeba atelo ko mokote, tango chef de l'état azalaki makambo na ye, asali na ba norme nyonso. Yango tozolo bake, Ilunga Lukamba asa démissionna banda kala. Bolanda kamingungu ya libanda te. Ilunga Lukamba asa démissionna banda kala. Soka kende kokuta na chef de l'état, po ta luka manière ya kobima na mboka. Parce que aza congolais. Moi je suis politicien. Il faut que yeba kandenge wana. Soki ozoyoka bato bazolo baloba na banzela Ilunga Lukamba ko démissionner te.
Je vous l'ai dit et fort, Elunga Lukamba sa démissionna bandakala. Azo Lukaka chef de l'État abimisaye. Ndenge tozali awa boko sutuka Elunga Lukamba déjà libanda ya mboka. Donc bo yima te Elunga Lukamba za moto na biso to kochaka na ye na butu na moya zo kosa bato ya FCC obie Kabila. Ndenge bazawa na Kabila déjà basi baboyiye. Parce que Tshisekedi alobaki ke même Olive Lembe akoboya Joseph Kabila na mokolo ya suka. Mais yango tozoken Olive Lembe asengi pardon te alobi kaza chrétien mais biso toyebi kaza démon alobi lelo ke na komi chrétien abongoli motema après la consultation alobi que non peuple congolais bazala posa bitumba te peuple ya wapi po boyeba ke non la politique n'est pas statique mais la politique est dynamique. Ndenge tozokende fachi azana force ya kosakana te parce que peuple congolais nyonso baza derrière fachi. Il faut boyeba biloko wana soki bakei kolia mbongo eza ya mboka mais conscience esala parce que Kabila yaki na baboti ya mbula. Excusez pour na yebisa bino tango Kabila zoya moi j'étais à Kisangani natawa na tozobenga ye Hippolyte Kanambe Kazembere kombo ya Joseph Kabila ezalaka te parce que moto ya sala massacre ya Tingiting donc dans ma présence ngai pe na rataka na atake wana moto ya sala massacre ya Tingitingi massacre ya Makobola c'est Joseph Kabila lelo oyo bozo benga ye Joseph Kabila na l'époque azalaki Hippolyte Kanambe Kazembere esika na yebela ye yango wana metango nazoyebisa yo ke no ndenge tozokende boyeba ke Joseph Kabila aza ebembe chef de l'État lobaka tanga zaka président ya rassemblement pa Congolais tozaka na mémoire courte alobi ngai nazali ngolo nalalaka na ngando esika moko me nazoyebisa bino ke ngando asa kufi bobanga te ndenge afungoli munoko parce que eza dans tokota na profondeur politique yango tozoloba ke no bobanga te Alexis Tambwe Mamba Janine Mabunda Pepe Elunga Lukamba kuta za Congolais bon sikoyo yoko tunanga pona Elunga Lukamba est-ce que yoko kiko yebisanga président ya cour constitutionnelle akendaka ndenge nini conscience esala kiye Luamba conscience esali yeke nakoki koboma ndeko na ngai te Luamba lelo azana Bruxelles te pepe okosutuka boye pepe asa voyager mais nazoyebisa yo ce qui est vrai nazoyebisa ce qui est vrai bolanda mangungu ya pamba wana o pepe alobi akodémissionner te o boye te pepe okosutuka ka pepe azana mboka te à voyager. Oui, merci beaucoup. Nasuki wana pe na yebisi ba diaspora peuple congolais ba combattant d'élite totelema bitumba ezali mais lelo tokanisi ke PPRD akoya ndenge tobundaki na bango 2 jours eleki mais lelo nazomona ata mutu te parce que toyaki lelo tozali masasi na tol lokola touti ko rate chaleur kasi koyo amoni moto yango wana ba policier Kasongo il faut chef de l'État yebaka makambo oyo Kasongo aza moto na biso te même porte-parole ya la police oyo mwana putu aza moto na biso te bango nde bazobomba chaleur bango nde bazokimisa chaleur chef de l'État il faut qu'on change tenue à la police il faut qu'on change ba policier sale remaniement bawo bazana Kinshasa bwaka bango ata na este kuna totala lolenge bakobunda bitumba parce que bato wana nde bazali ko affaiblir yo historien de l'IDPS azali ko réveiller conscience ya chef de l'État na yebi kozolanda nga en direct mais nazoyebisa yo chef de l'État biso ne toza na posa na yo ba policier bakoma ba commerçant ba policier bakomi bato ya ba job ba policier bakomi ba shid donc ndenge eza boye Kasongo aza moto oyo azolinga yo te longola Kasongo place wana longola ye nome moto mususu parce que ndenge tozokende na ndenge ya mabe chef de l'État kozonga simate tokende liboso biso ba combattant peuple congolais toza derrière yo merci beaucoup nzamba pambola yo na suki wana lelo
En tout cas, merci beaucoup pour comprendre que tout ça a na kati ya pays du vous mona eza déjà ya koinda bana mboka batelemi ba combattant batelemi ba congolais batelemi ba bikeno il faut kaka Janine Mabunda akende fuma mutu evana vraiment merci à Refek Kisombe, merci à Papi Kelly, merci à Mamé Lise Matondo, merci à Mimawetu, merci à mon vieux Kwami Shaka, merci à bande ko basa ebele bozo tala biso na kati ya tindika tomoni pe tomoni awa bitakwira boni bien moi message zani tomoni na pays du peuple là Bomba Mabe. En tout cas, bandeko, tous à la calme et c'est